Soki vous sepeli nango, vous mettez maboko, vanda nangwene na yo maman. Voilà. Aminata. Nini tosalite, nina répondre bino, oyo na motosalite. Nani tomoni, bamarié copine ate. Fondation, na ba espace de là je me retrouve oyo ya maman, Nini Kumbu. Et va couper ça, maman. Didier Poisson. Mamie, bonsoir. Na ba téléphone ya qualité. Tout ça la je mon bino. Bon prouver biso que ba téléphone na bino ya qualité. Dans ma bino ba ka bina, faut que ça te zoomer image si que ça. Songa ozo papa na malinga. Allô? Allô? Soleil americano. Enveloppe. Berlin et Palata. Mimi Kabongo. La trésorière elle est partout. Ah oui. Mao, enveloppe, Adam Lusolo, honorable ML. Maman de la paix. S'il vous plaît. La nous là-bas.
Merci.
Chapelet et c'est petit.
Nous allons inviter maintenant les mariés à pouvoir se servir. Et puis, vraiment le sentiment moko ya joie. Pourquoi? Parce que moi qu'on a vu sur Bijou la Reine à Bali, il y a papa Eric vraiment tokosenga kaka na nzambe abakisela bango mikolo bafanda na kimia babota bana bamona bakoko po epesameli mutu nyonso te. En tout cas, félicitations à bango. Basi à théâtre, Bali à théâtre. Oh babenga rabiso bato maboke. Tozo eba vraiment kopesa nzambe wana matondi. Po moko na biso na kombo ya Bijou to benga ke Bijou la Reine lelo akomi Bijou Bamba, Madame Bamba, Madame Eric Bamba akoisi Seliba lokumu ezonge pana ye. Malamu tokutana na maboma bisengo boye. Nzambe ana koyeba vraiment kozwa lokumu. Alors musu toyeba opesa nzambe ta part merci matondi lokumu ke mope masanzeli ezonge pana ye. Merci. Bon, pour l'anga nazoloba félicitations et pas Bijou la Reine à kokisi mibeko oyo ya nzambe. Vraiment félicitations Nzambe à pambola bango. Nzambe apesa bango longue vie. Bazanga koliate, bazanga ya omerate. Ba projet na bango nyonso oyo bazalaki nango Nzambe ba kokokisa ngo. En tout cas, on a koloba, Nzambe bango longue vie et félicitations. Pour les facilités. Pour mo bala kokisa. Makambo nyonso bovai na mbali mbule bede penda kumoko. Mais abinisi sumbongo abali ya facilité. Alors Nzambe za lokumu, félicitations na bango, merci. Toza awa pone sengo ya ndeko na biso, sœur na biso, Bijou la Reine, parce qu'à Bali, balobi le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Donc tant moninga Bali, c'est que binso nyonso faut ya ko sepelisa ye. Yango lelo eza mariage coutumier ya Bijou la Reine Kilimanjaro. Yango bomoni ba comédien toza awa toye pour la sepelana ndeko na biso. Na pesi bango kaka ba bonheur ke di bonheur ba ou melanisi. Nzamba lola o asimbaka libala a soutenir bango lisusu koleka a pambola bango o etikali topesi bino kaka suite. Donc prochainement kala mingi te kama ajokolata pena robe ya pembe lelo biso nde tolateli ye pembe mikolo oya ye nde soki olata pembe. Donc coup de chapeau, félicitations à couple Mbambi couple Mbamba. Donc Bijou a commis Bijou Mbamba, alors ouais Bijou Mbambi. Donc félicitations à Bino. Merci maman comme ça. En tout cas, comprenez ce moment de la paix, manga laisser la gaieté. Maman de la paix, tout le monde présence na yo na libala ya maman Bijou la Reine. Conseil ni nous repère sa maman Bijou la Reine. En tant que femme, libala les ailes auront facilité. Pose à paix déjà mariée ou yebi déjà n'engue libala n'engue ça va. On a eu ça Bijou la Reine. Libala les ailes c'est là mon laï. Oh batombola na ngomo sapité. Parce que loko ezali biso to yebité. Mais pour être mieux dans son mariage, Ayoka beaucoup plus mobile naé, Azana soumission, à devoir mobile naé, au mobile azango besoin à tout moment. A Karamato inaé, na libanda, na ba camarade, na ba famille, même na belle famille. Donc libala eza constitué na moi na mobile. Eza na famille, na belle famille, mais il faut à devoir belle famille un respect, ndengazo devoir na famille naé. Alinga belle famille naé, ndengazo linga famille naé. Malgré la comparaison n'est pas raison, mais il faut aimer belle famille, approcher belle famille vers eux. Et si on a failli pas mobile, il faut soutenir mobile nous à 100%.
pour que libala ekende liboso prendre soin ya mobali na yo comme il faut. Yango conseil na opesa yo mon ami d'enfance Bijou la reine Kilimanjaro. Conseil na opesa yango na Bakadio na madame Eric Bamba la Suisse. Donc tobalanaka pour le meilleur et pour le pire. Natangwa pas si to se soutenir. Et ça que lelo vie ezalaka rose te. Dans la vie il y a des choses makamsu notre monité. Na libala peut revivre makamsu oh nanu to vivre te. Mais tant nyonso mabako ezoya bitumba ezoya makambo ezoya to se soutenir. To se souder. Bijou, c'est soutenir n'a pas Eric. Vous allez souder n'a pas Eric. De part et d'autre. Donc Bolingo et les cas. Papa Eric, diopé de ta part. Linga Bijou à moi sinayo. Quel que soit ses défauts, quel que soit ses erreurs, on doit mieux placer pour notre moi sinayo. Oléo Kena Robert Ramasolo na bino à foyer libanda. Bino mokobo sala kamara na nzambe surtout au centre libala sans nzambe tozaka na bashit ma avec nzambe to tele. OK, merci. Au capi de la coutière à Sacristo surprise tout le monde à l'école bakata à la type pembe tout le monde mimi kabongo à la type bleu na pembe. Oh ya mami abetika mama olangi na mutu le mama Marie elle na okota ngana bio mama olangi ase kui félicitations au chapeau. Ouais DJ Babi je me retrouve cité Babi c'est pas ça qui toko c'est toi. Chaque mercredi, on va sur le stage, je viens de trop citer.